to tsoka na potopoto. Aida ko betsa ngadi bakute. Pardon s'il te plaît. Ma manka niyo ce modèle awa yo so salisanga. Oyebi ke loko baninga bakanga ngo. Oui. Oyebi ngo bien. Soki la vilate. Mais le long a sukia. Te yebsanga. On m'a dit contrat na signé. Na signé na ba partenaire ya mineni. En tout cas, je veux pas de problème. Ba mise mon na bango, ba liba mon na retomber nango. Ça veut dire Aida soko betanga di baku vas-y, yango, please. Ya fifi, j'espère ba prendre ba whisky, ba vin, parce que nous sommes tous déjà dans les bons. Ça veut dire ah to bandi ne musala. Madame, non, client a vu ce donné sans date, tout comme la villa wana yo signé. Comme a signé contrat na la villa is buy. La villa is buy. So ben mo ba client no so bon OK. Bon, pour garder na wana awa pesi na komi na contrat na bango. Ça veut dire ngana bango eza ya libela. La villa is buy a fait singa vraiment confiance pour éviter nganda nanga o ekenda musika. Yango moni na Aida tout ça mikolo. Zoba meniti na batable. Zoba meniti na batable. Waza mato ya koyoka. Waza motema kobomba sa nini? Abomba. Obaza motema panja. Apanja ba menina batable. Ba biloko eza déjà ba makemba ba kuanga ba biloko nyonso ba legume ba fumbwa. Ba kenyo nyonso batie. Service na bango bando ya olamba ba tikenga biloko na bien na lingite. Na limu tout passer. La villa is by. La villa is by. C'est ça en anglais. Obi ke numéro nande to kanga ibo numéro garçon na o ya assainissement no ya na ça non soutien na atika numéro na kutika na meka ki l'autre fois numéro na numéro solo ngo zo balisa mama mais c'est pas pareil moi la kosala asaki bien oui on nous note quelque part parce que la playa belle équipement so ki obenga ya osala ngo on est bakile no ba constituer en tout cas ba luka ki obenga benga yo lobi azaka adamu asala ça le pam ah OK kasi asa rapide ba on fait transport elle est fait sur ba transport combien combien c'est combien ça ka ezaka ape mais ada 1000 yango na motuya Aida aya kasi ko ya Je suis en ville là, village Espagne. C'est ça, dans ma carrière, oui madame si déjà. Cette fois-ci, l'anglais, ça le quoi, mon colonel, d'accord. Ah, ça le 7h30 déjà, c'est quoi, chef? Pour ma répart déjà. Ça va faire on ça au bané qu'on calme non mais comment vous en avez une c'est pas c'est bon allez hey mon bébé. Je vais bien, je suis là. Non, là je suis en ville. Ouais, ma village est pas. Bien.
Oh là là, tu n'es pas au pays. Bon, vu que je t'ai appelé sur WhatsApp, je ne pouvais pas savoir. Sinon, je suis là. Appelle-moi alors, vu que tu sais que tu me manques. D'accord, chouchou. Tu vas bien, toi? Maintenant, quand même. Mais c'est ça, je te dis. Et toi, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je suis là, on dit le cachet. Tu viens? Comment ça? Non, tu peux les reporter. Non, c'est faire ça plus tard. S'il te plaît. Même pour 2 minutes, ça fait quoi? Ça fait quoi? 81. C'est pas grave, on va s'appeler. Merci. Mbote papa. Ngai utaselecho naenda kukuni papa kalumi. Ça papa en fait yo mozo ko der hein, o der zo bima vraiment ya. Ba lamba kitoko. Na sepe na solo. Nina yebisho kuna mpona ma. Nina yebisho mpona osala nini? Nina bisheza otunda. Ah, maman. Pardon, sur la FF please. Chef, bonjour. Désolé. Bonjour. Madame, hein? Bon, on a un gérant. On a un problème d'assainissement à place. Je pense que ça là, ils ont signé. Tu as un problème de toilette, oui, lieu de changer, toi, on a ville. Espace où il y a cadre, oui, il y a vendu, solo, sur les autres côtés. Donc, il faut là, oui, qu'est-ce que vous ça? Tu peux vérifier, tout vérifier, tu as la sortie. Maintenant, on est dans le matériel. Isali. Oui, Isali. C'est ça, c'est le matériel est ça. La sac. Ah, ok, pas de problème. Ça, c'est dans le matériel. Chico, laisse te lobby, mais sauf que le lobby, on les canissima, on sait le biso, ça là haut. Na sala ngo bien maman. Oui, ça là. Na banda likolo après na kitchen na se. So maman na ngana tuna, nzambe kuti kolo mokili dimanche a pemaka. Yo ba travailler ba ça na dimanche. C'est ça problème. Là ngana ke l'église. Aida na bisingala yo ça. Non, faut comprendre biso toi na avec. Akon pa na kati église na c'est bima kwa biloko ngo ça la solution, ça la toilette on esenga kwa. Senga $10. Aida le bien lo $10. Aida le bateau za musana. Yo moko sala na ba toilette assez. Pour na ya za chef. Tam so ebiso nya chef ati. Ya na ngaye mto. Kolo entreprise yé et puis na gérant na opesa mo. Yo ebisanga autant. Tout ça la toilette on sopi ça combien pour na musala parce que est résultat. En fait papa, na pesi yo mbongo. Somba biloko c'est $50. Somba biloko. Wana pesi ngate maman, pesi Aida. Pesi na kusanga ya muto ko simbele muto osa oh. Na simbele Biso makasi ole Nini. Papa sama. Yo mto sa. Na main d'œuvre na yo, na main d'œuvre na yo biloko nyoso so. Maman lexi mbongo na lobaki $10. Te na pesi yo $50. Papa si la main d'œuvre. La main d'œuvre. Chef, main d'œuvre te. Et ça même pas pesi d'œuvre ba mojo ba. Main d'œuvre ça na mbongo na yo ya musala na kati. Na kati, mo musala ndima na kati. Mbongo no sa musala. Mo musala batie. Na kati. OK. C'est bon papa, somba biloko ngo yo. Soma matériel ba biloko nyoso comme ça au ya lubana. Yo kendo l'accent. Kendo l'accent en place. Maman, na banda wapi? Place ya yo la kisala. Tuna ina. Mais yo mtu yule le besa na musala. Ah oui, c'est musala. Ya kana soma. Tokena. Kende kuna la sala ba misama mungu ba ali mimi kuza malamu tie. Bato sala misama mungu bili mtu mungu za la. Maman, ça va? Papa moi paye pas. Kende kola kisa mutala kende na yesa. Kende kola kisa. Kende kola kisa.
Ok, madame. Aida, va posa mwana. Aida kwa bongo. Otala bilongi ya bato bana posa bana. Alex, papa. Alex. Non, là, c'est. Vous voulez la moutou? Azar à l'aise, ça. Oh, Aida. Nani sani? Musani. Wana sizo. Toka bola te. Atoka tate. Aida musa linga mbongo boye te. Yuka, ya kopwa. Ani tuzabu. Mteu msala. Msala uboka. Ngam na usala. Sala na mtusha kwa jala te. Na sali deja ti. Na komboli. Comment je n'ai pas Na pamusi. Na pamusi. Tante mki. Wana sala kuni evolution déjà apo bimna okyo sili. Et maintenant tu tiens ton baki au sali mélange. Sali mélange. Na sali nyonso. Na sopela ona mai. Aida tika mbongo ngana simba. Ngana mwasi abo mambo ya mbai. Kwa pa yo da mtunu na munu za po mamutu. Tika ngajiwe. Pesa ka kike ni. So kuna na moni ça va oublier. Na pesa mbo na pesa 20 $. Te. Olobenga fana zo $5. Yo zo 45. Na pesa na problème tu banga te. O pesa na franc. Problème te. Faut respecter mon mboka. Aide. OK. Utinga moko na solo boy. Solo. Aide. Solo na ko kate. Ba solo kutu yoka lekia o. Niyo zala lala no pongi kota TikTok sani solingi. Mali na okende kuna. Nesa bona ke usuma atini ngasuma matenge. Moni shonga na kinga pina humila. Ibuta ko lumi. Humili bonde nga lanji. Kwa pa pacha kuna tika titali ngati. Kwa pa. Ya wana ndina mona ke brutal. Wewe mbali. Lui jati sakali. Saka jeje. Aida. Solo bo solo ibisi mama ibisi no papa. Ba ibisa kana lo bisa ko sute. O me mama ibisa mo ka risk. Bana bota mana sala ngote. Musala ngote. Obona moka mbimba. Obota mina pasi. Okola na pasi na musala ya pasi.